Kaye azalaki ya Satana. Yakomonaki Kaye azali première ndoki ya mukili. Nzambe ayamba ofra na ye mazuli kanisa koboma ndeko na ye makila na ye propre o bazane makila moko abomi ye mezaba ka bandoki basala kati o saliseke na 8h na 9h abalukeli yo bazaba ingra bazala botema te bazala ba état d'âme te wana eza barasi mabe bien-aimé mokili tovandi eza na makambo ebele bokaki sango ya makambo oyo ebimaki na mokili oyo ya ndeko moko bene Balthazar bomona alobelaki yango mpenza te parce que mpo na ngai ezaki makambo ya sali te nayeki kolobela makambo ya barasi ya bamabe wana te. Est ce que mutu normal akosala bamakambo oyo ndeko wana Balthazar asalaki? Omoni barasi mabe. Et puis quand on a kata Google tala kombo na Balthazar eza komba démon. Bien aimé, atoza ozana makasi yango ya lapin. Atoza na posa nzoto. Koleka nyamonini namona kalinga nzoto imbwa. Koleka meme ngulu. 450 femmes. Yango mni Bible zoloba ke Caïn était du diable. Surtout que dans le Nouveau Testament, au moment de Judas Iscariote, Jésus pas encore le bayango. Na poni bino 12, mais moko na bino azaya Satana. Tant na zoteya, oyebi ke nzamba fongola miso molimo, apesa nga voyance ya makasi. Sur les hôtels na zoteya, pour les hommes témoignage na ngai. Na zotala ser wana nazomona ye na lopele lokola mbisi na sima. Na ye liboso mwana mwasi wana na prier po na ye nguya nzambe simbi ye akwai na babele bien aimé abandi ko tourner makambaza ko loba moina lobango awezati mwasi no sokomona na mukili aza mwasi te tala na chaîne sur l'ouvert na bemission assez okomona mwana mwasi okomona belika ye pasaki mwana mami wata mais soko tena mukili oyo lukuta comme il s'est passé yoga babimisi yango na nzembo kosa leka mais la Bible nous dit tous les menteurs iront en enfer. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Bonjour, tout bonsoir pour la baïbance pour Rolanda Bisso, la chaîne Nabino, Selver TV, chaîne Nabino, et la chaîne Moko ya édification, chaîne Oyo, et même Rabana Nzambe, na Kata Bunzambe, Nzamba Pambola Bino, Pambate, Bozolanda Bisso. Shalom, shalom pour les enfants de Dieu, baïbance Oyo,
bakolanda biso de partout nzambe aleka na kopambola bino. C'est votre bien-aimé le patriarche Vincent Makela oya temaka bino oya memelaka bino basangwa malamu kati na nkolo biso awa tolobelaka pena makambo ya mokili te mais tolobela mingi makambo ya nzambe mpona koédifier bana na nzambe. Encore une fois napesi bino bambote mais eloko mona kosenga bo liker bo aimer et puis bo partager émission. Je dis bien bo liker bo aimer et puis bo partager émission. Vraiment que ça soit plaisir. Vraiment so bo sali yango et que ça la penda biso plaisir. Malheureusement mes missions ya boye bato balinga yango te bato balika bemission ba polémique comme ça nga mingi mpona nini même na bana nzambe balika makaba bemission ya mulili bemission makambo ezanga ntina ba émission oyo ekosunga yo oyo ekosunga bato partager yango kabolango na ndeko na yo balingaka te ondena bato basambelaka tokomi na service ya diable makambo nzambe tosinteresaka na yango mpenza te moya pamba okomona tala ba vie tala ba ndebo sepela yango tala ba j'aime nette émission nasalaki avant émission tozosala oyo mais c'est émission moko terrible mais tala ezala ba vie mingi te eza mawa mingi yo nasengi na yo partager émission oyo ekosala bongo malamu et puis osabone bo s'abonner yebisa ndeko oyo azolanda Selver TV on a s'abonner te à s'abonner vraiment ekosala biso énormément plaisir pe nzambe akoleka na kopambola yo na bondeli mwa muke pour émission les mois show na bondeli mwa muke sima nango tokoti na profondeur émission Seigneur Dieu de gloire na komisi na pamboli yo pour aller nzambe o eza émission ya enseignement yo mtosila motema na ngai kotel sabana yo bosolo pe mwinda na yo en fait que bato mingi balongwa na molili nebeke bato mingi bazo sambela nzambe me bazala kati ya le véritable te bana kati ya molili yango moni même bato sambela omoni mutabiki asambela kaza motema mabe aza mutamasumu awosala makambo ndenge na ndenge mpona kosepelisa mokili me makambo na yo nzambe alingi yango te tikete nkolo liloba oyo na kokabola ngo na bandeko ebakisa un plus édifier pe bongo lisa bato oyo nanu bayebi yo te mpona lokumu na yo na kombo na Yesu na bondeli bongo amen. Bien aimé ce que ozalaki tu peux acclamer pour le Seigneur vraiment ekosala bongo malamu. Merci beaucoup na caméra na moni lelo toza bongo na Josué Liwanda bro yemoko le grand ingénieur asimbi caméra caméraman espace aza bongo secondé na frère Kevin nzamba pambola ye pourquoi pas ingénieur Caleb na exaucé nzambe apambola bango et nazomona kuna pe frère Dabiso Beni azolanda émission en live nzamba leka na kopambola ye et pourquoi pas na pambola l'homme valable aza momu qui empêché nzamba pambola ye et na pesi merci mingi pe na pamboli mosungi na ngati la grande dame moi c'est na kati abasi moi so azanga mbanda moi so azanga conquérante mon œuvre d'art chéri Bene Makela nzambe aleka na kopambola ye azona na émission à live nzamba azana ye bomona ekala sala émission kala a présenter pe émission kala mais kala mingi te bokomona ye ekozala bongo malamu na pesi pe bana na ngai nyonso mbote Sephora Makela licencié na pesi ya mai na pesi Plamedi na pesi Beliver pourquoi pas na pesa précieuse et puis na délice ba comme la dipon nzamba le kono pambola bango et na pamboli pe bokino na ngama Marcelo et pourquoi pas na pambola pe Bene Moke et puis na grâce à Moke nzambe aleka na pambola bango sans oublier frère fils à papa bien aimé le loso que boninga na ye na lombango ko sala mission ngomoko ba minga te parce que nalingi na lobelo komoko ndeko moka tunenga motuna na émission na salaki ya barasi ya mabe bien aimé na bi partager émission oyo parce que c'est émission moko riche bien aimé omona batu nyonso tomona na mukili ozomone mutu aza mwasi to mobali azota pantalon lokola ngai ati pe sengle ati chemise
ati soki sapato na se to ketch azoteli puta lokola yo alobaka lokola yo tout ça banini mais eza na bato mingi na se na mokili oyo bazali bana nzambe te bazie na mokili me baza ya nzambe te baye na mokili me baza bato nzambe akeli te baya mission na bo baya nini baya mpona kodétruire bato ya mokili baya mpona kobebisa lolenga mokili baya mpona kodétruire bamakambo ya mokili e bato wana naopisango bendisi na bango omona azaka moto kaka makambo mabe ye soko otili ye molili awa na mwinda awa ya poni molili soko otili ye makambo malamu awa na makambo mabe awa ya poni kaka makambo mabe yo kotamso mono kamwa me mpona nini kingandi alingaka kaka bamakambo mabe kaka mpona kingandi alingaka makambo ezanga ntina me eza identité na ye ezali état d'âme na ye azali jamais mwana nzambe azali mwana na satana ce sont des êtres oyo bana mukili me baza barasi mabe kokasa te kozala na mukila kokasa te kozala na maseke aza mutu lokola yo me aza rasi ya mabe naopesa mne exemple moko soko te na jeunesse omona bible ezoba ke Caïn était du diable Caïna azalaki ya satana bible elobi te ke Caïn azalaki ya nzambe Caïn azalaki ya satana yango monaki Caïn azali première ndoki ya mukili n'epoke wana bandeko motema mabe na mukili ezalaki te mais Caïn azalaki motema mabe mpe azalaki le première oyo azwaki likanisi ya koboma moninga na ye mutu mpe abomi leki na ye Abel bolimbisa bandeko ozomona epi soko otali na ndenge nini oyo Caïn abomelaki Abel mpona makambo kaka pamba eza teke Caïn abotolaki ye bozwi non Abel abotolaki ye bozwi abotolaki ye mwasi bawelaki na ye soki nini ezaka likambo ya kotumbela nzambe mbeka ye atumbeli nzambe mbeka Abel mpe atumbeli nzambe mbeka me ye apesaki na ndenge mabe mokolo tokota na enseignement na mokomona pourkui nzambe aboyaki offrande ya Caïn mpe andimaki Abel mais on est à réparer mpo nzambe ayamba offrande na ye mazwi likanisa koboma ndeko na ye makila na ye propre oyo bazali makila moko abomi ye me ezabaka bandoki basalaka te ndoki akosakrifie mama na ye mama akosakrifie mwana aza makila na ye ayi kolia mobali na ye mobali akolia mwasi na ye ayi kolia camarade do bandoki bazaka na mawa te epi bata mitema mabe bazaka na mawa te bien aimé mikolo euti koleka kuluna moko aye epai ya ndeko moko azalaki wana ndeko asimbaki telefone bakuluna na baye mpe moko na bango ayeba ndeko wana azwi mbala moko machete akati ndeko azalaki na telefone pesa telefone me ndeko azali na telefone azobenge na nkombo na ye kingandi toyebani mpona osala boye marge bayebani bakola balabala moko kote moko meti apapaki ye abotoli machete baza barasi mabe babazaka na mawa te ata oyebani na ye okabeli na ntongo na poko akuta ekoma te abalukeli yo osalisaki na 8h na 9h abalukeli yo baza bengra baza na motema te baza na baétat d'âme te wana eza barasi mabe ozomona me nzambe ayebisi Caïn me soki osalaki malamu ngai na kondima yo me soki osali mabe bongola lolenge na yo repare sala malamu na kondima yo me ozoko kosala yango te
parce que masumu elali na motema na yo, mabe elali na âme na yo, mais yo domine yango. Race mabe a dominaka mabe te, ya dominaka makama malamu abo yango amikoti na kati ya mabe. Bande koboni msalaza pe arime et puis nzoto zapena na makasi mingi te. Yango na kosenga na bino bo partager émission oyo igeti mau ma fille chérie, partager émission oyo, hein, sœur Youyou, frère David, bo partager on a bato bébé na bango, évangéliste Edi, bo partager émission oyo, sœur Nancy, sœur Mati, papa Nissé, bo partager. Pourquoi pas celle minute au Madou d'un frère Yava, bo partager émission oyo. Il y a des expériences pour partager yango. Na maman Brigitte, vous partagez. Et vous allez bon malam, Basel Balbi, vous partagez mes missions yo. Beaucoup mix à molimo ndeko moko. To boko faire découvrir. Ndeko moka kangamana ndeko moka atrena kekana ba mabe. Nzoka zali race ya mabe. Bien aimé mukilo to vandi ezala makambo ebele. Bokaki sango ya makambo bibaki na mukili oyo. Ya ndeko moko bene Balthazar. Bon na robele ki ango pensate parce que pour ngeze ki makambo salité. Na yeye ko robele makambo ya ba race ba mabe wana te. Est-ce que mutu normal akosala ba makambo oyo ndeko na Balthazar asalaki? Ozo mote kaza race mabe. Sikoyo basi nyonso wana ya kushaki na bango soki 455 femmes so 450 femmes semence nini oya tikeli basi wana mais basi wana baza ba marié, hein, basi wana ba célibataire, baza ba fidélité, baza ba nzwa bambali mususu. Semence nini oya kotiseli bango ozoma ndenge mukile so beba batikelo semence mabe ya rasa mabe yo pe ko sangana mbanu na ndaku o posséder ye o bebisi ye ozani bele bele tama na bango ozo bebisa bango mibalu wana bazozo pe basi mususu o monde mukile so beba. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons été na bike na zapena na courage makasite omoni barasi mabe. Et puis quand on a kata Google tala comme on a Balthazar et ça comme un démon Balthazar azamoli mu mabe. Bien aimé atoza ozana makasi yango ya lapin atoza na posa nzoto koleka nyamonini namona kalinga nzoto imbwa koleka meme ngulu 450 femmes na basi ya bato. C'est yo toza mwasi ya motu kosala biloko ndenge wana te ozo suye li na yo libala exact sacré soko obala na mutu okomi domaine privé ya ye. Attention tozolanda nga pe ozala ba makangu boza marié, tu seras jugé et condamné. Dieu va juger ba impudique na ba adultère nzamba rejema pe okotali felu. Moi je suis à Bali à cause de la fidélité, mon mari est à Bali à cause de la fidélité. Gloire à Dieu parce que maman ben azanga mbana yo pe na lingo za mobali oyo ozanga mbanda ozala mwasi ozanga mbanda barasi mabe nde babanga nzambe te batambola ka bitambola tambola mais biso toza ya nzambe tobanga nzambe. Balthazar, Satana, démon. Mais tala ba tumsu de bazo encourager ye mobali a solo ye wana ye pena ko ba ko foko benga ye sasa basenzi bo zo bona ngeza malam yo zo bona ngeza malam. C'est grave. Bien aimé, yango na sans plus tarder mukili oyo diable azo konza yango
azo konza pena boya ye yango mini Bible zo ba ke Caïn était du diable. Surtout que le Nouveau Testament au moment de Judas Iscariote Jésus pas encore le bayango na poni bino 12 mais moko na bino azaya Satana. Jésus qui n'est un peu plus loin alors même que moko na bino azaya démon. Bien aimé mobalo bimaka na ye moi so bimaka na ye aza démonté tala makamba salaka tala ba comportement na ye oya bango mona na polele nesi bloke bango baningaka makamba mabe makamba molili soko ti église awa obe mema ya ka parole akolinga te mais so obe mema na ekala o mema na bar na bivette mbam donc bango bapona musala molili Jésus alobi lumière eyaki na mokili mais baponaki musala molili baponaki musala ya mwindu tu pamba te baza yanga te baza ya Satana tokotango na Bible bokomona yango bien aimé bana ya Satana bazali barasi mabe na mokili bazali mutu akosa yo te mokosula keno te na église moko na Gombe nazoteya mwana mwasi moko azalaki na église azalaki métis me bandeko mwana mwasi wana ya métis wana abima presque na bafrère tout église na majorité mwana aloba tout teme na majorité ezeki soki frère alingi ye abadoma na frère wana il faut frère wana pengwaki m'église momona ye atikali frère so alingi ye et puis il faut alingi kaka po telema azalaki kitoko mais ezalaki kitoko mabe boka soki mwana mwasi azalaki rasi nini ngala lelo teya kuna ntango nazoteya oyebi ke nzambe afongolaka miso ya molimo apesanga voyance ya makasi soki nazotala nazoteya mpo nazopesa témoignage na ngai nazotala ser wana nazomona ye na lopele lokola mbisi na nsima donc mwana mwasi wana azalaki mwa mwasi normalité yo na miso ya bomoto okomona aza normal me na miso ya molimo soki otali ye aza normalité. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Nabandi kotia na silisi et comme tanga ko bonde pona batu nabandi ko bonde na pona batu nabandi ko bonde na pona batu na ye liboso mwana mwasi wana na prier pona ye nguya nzambe simbi ye akwai na babele. Bien aimé, abandi ko tourner makamaza ko loba moyena lobango awezati na bonde li pona ye. Alors ye moyen ko délivrer zalaki te parce que ye moko mona mwasi wana zalaki démon na opesa bino race na ye na bonde li pona ye alamuki atelami nazwi pasteur na ye toke na bureau tosola mwana mwasi wana bandi koyebisa biso ndenge aya na mokili azalaki mwana ya mami wata donc aza race ya basirene ayaki na mokili ndenge nini alobi mokolo moko bazalaki na mama ne na mai mama ne bakende kotambola bakoti na barivière oyo ya mike mike bazwa kotambola kana mama yo bomonaka ezalaka monene te mais mwasi moko azalaki na sani na ye na kasi autaki koteka mais ntango azozonga ndaku akomi na mai wana akitisi sani na ye selo badira mwa mwasi oyo oyo nabondeki mpo na ye abandi kosokola makolo na mwa rivière wana mbala moko mwana mwasi azalaki na mama na ye mama nalobi kende kokota na nzoto ya mwana mwasi wana oyo aosokola makolo ne na mai mbala moko ya ye akoti ye na kati ya nzoto na ye ebongwami zemi ti mwana mwasi wana aye kobota ye bato bakamwaki mwana mwasi aza mwindu me kobota mwana pembe makasi nzoka azalaki mwana mami wata
et musana ye aya na mukili kokota na l'église ko séduire basali ya nzambe soko za faux ko séduire bana nzambe soko za dans le faux apengusi comme de frères mbamoko pasteur na sosoli alobi me biso to ne marka kango sero alingi église alingi be mabondeli me mabena ye ko bimaka na ba frère soka bimi na frère oyo il faut frère wana aki l'église il faut abunga nzela nzambe mais ya mibali pe bazali neti nani wana Baltazar wana baza barasa mabe bandeko mobali nyonso tokomona mukili aza mobali te mwasi nyonso komona na mukili aza mwasi te tala na chaîne social ouvert na bémission ase okomona mwana mwasi okomona belika ye pasaki mwana mami wata bato balandaka ciel ouvert bomonaki ye mikolo koya akozongela mpe témoignage na ye bien aimé est ce que obi teke mokili oyo eza akobeba yo moto ozokangama na mokili olingi ka biso ya mokili olingi makambo ya mokili mais c'est triste namonaki na loko na balakisaki nango na réseaux sociaux baza kolobela na ntina ya jeux olympique oyo ezosalama soki na France oyo esalamaki soki na France na mboka nini wana mais bazoba ke jeux olympique wana ezalaki esalamaki na o patronage ya Satan bana baso bazalaki bana basi ya mabe oyo bainfluensaka mokili ya na basystème mabe na makambo mabe balilite baliliane bazalaki na kati ya jeux olympique wana bazalaki parmi baorganisatrice ya bajeux wana bien aimé fosala keba mokili eza ya kobeba na ndenge akosakana te ndimela Yesu sambelaka et dans la vérité nzambe akoleka na kosunga yo mpo okobikisa molimo na yo okobikisa bato ebele na nsima na yo mpe nzambe akofuta yo mpo tokende clôturer totanga na baverset oyo bokomona ke bible ezoloba ke mokili oyo nzambe asala mais eza na se ya pouvoir ya Satan ngamla lobi yango te Bible tota 1 Jean chapitre nango 5 verset je crois que 19 à 11 pardon 19 à 21 tokotala yango 19 à 21 1 Jean 5 19 à 21 bolanda yango boka makambo oyo nkolo mokili oyo alobi ingénieur Caleb soto no mukolo moko munoko moko pardon toleka 1 Jean 5:19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5:19. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance et sous la domination du malin. Malin zanan, malin za Satan. Tobi ke toza bato nzambe. Tobi ke toza bato nzambe sala. Toza na kati nkolo. Mais togo sante ke mokili mobimba eza na se ya domination ya Satan. Zongela ngo so ingénieur Caleb. 1 Jean 5:19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ok. Toki bisonyos. Toki ça verset 20. 1 Jean 5:20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Toyebete mwana nzambe ko swasi ayaki po atalisa biso toza na kati ya le véritable ye na bosolo po
mpe toza na kati ya bosolo ngo eza nani eza Jésus Christ mwana na ye oyo akufelaki biso bakoso teke yesu aza nzambe abe mindele boye na boye nzambe atu mindu azalaka nzambe azalaka na couleur te nzambe azalaka na comment dire na race noire te blanc te jaune te rouge te Dieu est Dieu Jésus ayaki pour tous na kati ya le véritable c'est lui le véritable soko za na kati ya nkolo ndeko découvrir ma misala molili oyo soko na kati ya nkolo te atokende l'église obana ko potana na kati ya molili mozo croire que o sambela nzambe asolo tokela verset 21 yoka non verset 21 oui Jean 5 21 hein? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Balobi yenda zali nzambe ya solo, pe azali la vie éternelle. Tomi pesa na ba idole te. Idole za nini? Ba idole za misala ya satana. Donc, soki mukili oyo eza na sa puissance ya moyini elingo bake satana azana batune na sa ya mukili oyo. Bazana kati ya ba politique, bazana kati na ba religion, bazana kati ya mukili, basa pe bakamba ta mukili basalaka, akioza la chauffeur, akoza la pilote, akikoza la cuisinier, bandeko, na mona na réseaux sociaux, ndeko moko alambaka biloko, alambaka malewa, mais soka lambi malewa wana est-ce qu'ala mbaka yango avant biloko bela omona asumeli biloko wana bato mingi balandaki yango na ba réseaux sociaux asumela biloko wana aza kopesa bato yo koyeba te basumela yango osomi ka kole bandeko bana satana bazalaka bana diable bazali barasi mabe bazali oyo nguya papa na bango esimbaka bango po basalaka mbaka mabe tolandaki bakabakabati bakomisa bato lokola bo bamarchandise bango bazozwa mbongo mpo na bare ya bato babomi yo balongo biloko kati baka koteka batanga na kombo bato mosusu baza bakonza mboka na biso boyokaki bakabakaba omoni barasi mabe donc ye ntango azotala boye azomona marchandise po ye azwa mbongo donc azomona mutu te azomona marchandise barasi mabe bien aimé ngai tanke mosali ya nzambe je t'en supplie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ kota na kati ya véritable. Le véritable c'est Jésus. Sambela nzambe kana solo. Soki no bongoli motema te, bongola motema. Kolanda ndeko za ko influencer yo te. Nazoki ba moyi moko te kuna. Na moyi ba moyi bazala ba kamani na ye. To le ko ke kozwa moko. Bible lobi na mukana masese. Mwana na ngai. Soki mutu mabaza ko benga yo. To ke tangisa makila. To sala mabe. Na mukana masese lobi mwana na ngai kokende te monde d'influence ya diable mais biso bana nzambe net ba Vincent oyo le diable ne peut pas m'influencer jamais parce que nazana kata véritable je suis un enfant de Dieu je le dis souvent je suis lavé par le sang de l'agneau je suis gravement kozala mwana nzambe donc nazali gravement enfant de Dieu le diable ne peut pas m'influencer que sala boye sala mabe boye tambola boye pour terminer pour le cas ça veut dire que bana satan bazalaka azana mukili azotambola azolia oyepe kobala ye maza mwana satan boyepe kobalana me moko na mnaza mwana satan tala makambo azosala yo ngai bato bazaka na infidélité na libala
namona bo baza bato normal te oyoki nga sola ngo sala mwasi na nga mabe noka pena jugement na motema na ngai tanso mona zoka mawa yo ngo sale boy bongo soki ye asali yo oko sepela tango mususu na tango na kape mabe mais tango na bali c'est fini. C'est fini. Parce que mariage est une institution divine. Et ça sacré. Bible ezoboyake mbeto alibala ezala souillé. Bible ezotelemela yango. Mais basi boni baza ba marié. Bazo me mbindo libé ndaka mabala. Mibali boni baza ba marié. Bazo me mbindo na mbeto alibala. Soko tali bamsusu bazaba na nzamba solo te. Bamsusu bazaba na satana. Bamsusu ezabe par ignorance. Yango dia bezo ko utiliser yo. Yoka pour la tosuksa chapitre 1 verset oyo. Jean 8 Jean 8 44. Ingénieur Caleb. Soki tozolo munoko moko ndeko zolanda ngai landa. Jean 8 44. C'est la parole de Dieu. Mutazolo makambo yo eza nkolo Yesu oso to sambelaka. Jean 8 44. Tolanda. Jean 8 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Avec beaucoup d'attention. Ici, ce n'est pas la parole d'un pasteur. Oh, il y a prophète. Oh, parole, il y a pasteur Vincent. Té, liloba. Yemoko Jésus n'aime ta zoloba. Azotara batu. Mais vous savez que vous avez pour père le diable. Je vais vous gêner Caleb. Tolanda. Avec beaucoup d'attention. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Gloire à Dieu, parce que la Bible a tout dit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre papa, de votre daddy. Vous avez pour daddy le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre papa. Parce que chaque fois, il profère des mensonges. Il est le père de menteurs. Yende mutakela lukuta par preuve. Adam na Eve bazaki malam na mos na Eve. Mais Satan t'a maki lukuta liboso pour kabona bango na nzambe. Est-ce que yozamona Satan ate? Tatano azali Satan ate. Ozamona milieu mabete. Ce que tu fais là, c'est la volonté de Dieu. Caractère na yo. Eza mwana nzambe. Marche na yo. Eza mtasambelaka. Tu es un enfant du diable. Bible lobi. Tango alobaka. Alobaka na makambo lukuta. Mais ce côté na mukiri oyo, lukuta comme il s'est passé. Yoga babimisi yango na nzembo. Kosa leka. Kosa les cas, mais la Bible nous dit tous les menteurs iront en enfer. Nzamba kosambisa kaka be pidik te, na ba adultère te, na ba menteur, ba ozala juger sévèrement.
kosa leka kosa le kaka kosa le kaka comme za tata na yo satana atalo kutaka tina yo continue ko kosa pe le kaka mais un jour viendra mukolo ezali balobi ntango alobaka lokuta et puis azali maîtrier mobomi yoko moni lokola kaye azalaki ya satana abomaki abel lokola Judas Iscariote azalaki ya satana alukaki liwa Jésus donc eza bacaractère ya bato oyo baza na nzambe te baza barasa mabe moto oyo ame na ye eza pembe po akosa kobanga po aboma akobanga po asala kindumba akosa mwasi to mobali na ye akobanga akomona nde so basali yango bakokanganga mobali to mwasi na nga korevenga moyo ateka ame na ye ame na eza ya nzambe te aza leta da mabe akozala spécialiste ya bamakambo wana parce que diable moto azali tata na yango aza spécialiste na yango. Ah bon, partagez. Moi, malin d'ici Oyo. Partagez s'il vous plaît. Ce que vous avez ensemble, partagez. Voilà. Si vous avez tout ça, nous avons Oyo ensemble. Yo moko yebi. Ce que Oyo Zarakanae. Aza ensemble, to ya Satan. Yo moko yebi, ce que vous avez ensemble, to ya Satan. Parce que Satan a maîtrisé, Aza papa le kuta, Yaro baka makama le kuta, Azara mosali ya mabe. Sikoyo, yo moko mitala par rapport à l'exhortation oyo. Oza ya nzambe, toza nzambe te. Nazoko mananga ya nasuka. Bien aimé, oyebi kenga avant bongo la motema, nasala kabe ba misala boko boy. Bato alanda témoignage na ngai d'ailleurs na pesa frère Gigi Mbote alanda témoignage na ngai makasi ya rappelanga même tango kabana ngai Bedel amakanga na mai po pesa nga mwasi ya sirène ndenge mwasi na longolanga maboko longolanga na makolo vraiment le komisaki mingi nzambe parce que témoignage na ngai édifié bato ebele sœur Yuyu alobi ako découvrir makambo mingi ya mabe. Même na bomo na ye, même na libala na ye, même na ndako na ye, pour na témoigner sur na pesa. Merci, c'est Yuna moi nos frère David. Kola pambo la bino. Sœur Mati. Halobaki makambo. Mbote pemi ke pa moi na ngai frère Flori, oya zongi na France. To soane mikolo bingi, nzamba pambo le frère Flori. Bien aimé, oza ya nzambe toza nzambe te ozo tamsa manase na mukili oyo na influence ya diable to nzambe mtu aza ko influence vi na yo po tambola ko sala malamu na komo na ngana suka pona lelo nzamba pambola yo muto landi biso muto landi ngai partager yango et pas ya bandeko mususu po bazala éclairer po na limoli yango na bo pembe nyonso na bo pete nyonso pour comprendre que munu somona kana mukili oyo aza mutu te banso baza ba race mabe bana satana bana Lucifer aiko sala kama kama malamu na mukili te soki aza patron po futa bato fo sala bato boyi aza na mbongo osala kapa na ye akopesa ko salela malonga te po yo bonga te. Et puis on fout un ndambo mazara mbongo po sali sabatu alingaka te bamsu pe mo nazo sali sabatu nazo sala sadaka azo somba batu na se ya mwa sadaka azo sala wana bien aimé to batama kati na nkolo asala biso kati na Yesu parce que le diable n'a rien créé marga dondwaka mais nzambe mutasala biso ya yiba kaka abotola kaka na Jean 16 balba que le volet fait que pour voler dérober égorger et tuer omoni musala na ye mais ye soyez
Excuse pour to so bomoy ya kofuluka na komi na suka landa ngoti na suka exhortation oyo ekosunga yo soko lingo benga ngani meko ndenge ezali malgré Josué akotiango na écran mais nazopesa bino yango plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 benga ngai to partager na yo to bondela kesika moko to kabola na yo liloba ya Nzambe vraiment kozala malamu basali nyonso to Nzambe nde baza mabe te ya malamu lokola biso bazali vraiment kozala mingi malamu tika Nzambe aleki likolo apambola bino merci na mtaza na réalisation mpe na caméra Josué n'équipe technique ne mobimba natanga jaba kombo na bango baza wana Nzambe apambola bango merci na bayeba kolanda biso kino na suka Nzambe apambola bino napesi mbote mingi epai ya Ser Sunda mbote mingi epai ya Makoko Ser na biso Ser na ngai Yvonne Nzambe aleka na kopambola ye napesi mbote mingi epai ya grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien Nzambe apambola yo na mwasi na yo Mama Fatou mbote mingi epai ya mwana nga mosusu le grand comédien Coco Ping Pong Gabi Eyamba mon enfant nalinga ko mingi na pamboli yo Nzambe azala na yo olekisaka bamikolo malamu kuna potesko ozali mbote mingi epai ya ma fille chérie Igeti Bao na Hollande na simbo tema Nzambe apambola yo vraiment nalinga ko mingi Nzambe azala longo ngala mabene tolingi yo makasi mbote mingi epai ya mwana nga Stéphanie ye paza na poto na Suède pe mbote mingi epai ya Saint Amuri Nzambe apambola bino mbote mingi epai Jonathan Manzila mbote mingi epai ya Antoine Diabonda mbote mingi epai Mama Vero na Allemagne Nzambe apambola bino et sans oublier bananga baza bongo na États-Unis d'Amérique Nzambe apambola bango frère nanga Lievin Nzambe apambola na mama na biso Gigi mwana nga Nzambe apambola bino sœur na biso Sylvie Ngwema Nzambe apambola na États-Unis sœur Moyuma na États-Unis Nzambe apambola yo grâce Nzambe apambola frère Cédric na États-Unis apambola Patrick Kamanda l'international États-Unis sans oublier mwana na ngai ya mosala Nzambe munene na États-Unis Joe Boboli Banda Nzambe apambola yo na pesi be banso bandi biso mbote même na awa na Afrique na Kinshasa ko la pambola bino soki so mizongelité nde tokutani mikolo ezali koya to bana na losambo na sukisa na losambo na pesi pe mwana na ngai c'est frère Beni mbote Nzambe azala na ye ye pasi ya Christ mikolo oyo tsoko leka Nzambe apambola ye na bondeli kolo yawe na milimo na basakoli na komisio pamba te yo vandi na kati na biso poto te ya bano maloba no kati na solo po ete bato babika te babika pe bato baza na libanda ya nzela bazonga na nzela kolo maloba oyo ezalaki mwa makasi merci po ete yo kosunga bato po bayoka yango pe bayoki yango na nibete nkolo mingi bazongi na nzela pe mingi basosoli pe mingi babongoli mitema po to découvrir barasa mabe bato mabe pe makama mabe na se na moi po ete mokili oyo ezipami na se na nguya ya molili yango tozomona molili eza korenye ke lumière mais nkolo yo oza na boya yo oyo oza korachete bona nzela eloba na yo po ete baya na mwinda babikisama na pamboli yo nkolo na kumisi yo mpo na mwa exhortation oyo na kombo de swasi mwana Nzambe na bomoi amen tika kola pambola bino apesa bino santé kimia et surtout bomoi molai na kombo na Yesu amen. Ciel ouvert, lève-moi nike mona Nzambe monani loboko na tata ese mwa milikola balinga mina ye
ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.